autre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Bonjour Maman Nangai. Emile Ngoï Kassongo, Molakisi, ministre à Nazara ministre, Nazara P directeur général, Nakatia Ekolo. Ezali Esengo, mais ezali Kamboupé à responsabilité. Ezelo communé parce que baninga na yo balakisi. Na bosangani ba voter yo ba pesio suffrage pour oroka ko kamba lingomba na biso toloba lingomba meko esika na biso ya musala oto bengi faculté na oyo esalemi ezali esengo munene mais lokwa na uti koloba yango ezali responsabilité po teke ngai nakoka na mokolo nyonso oyo ya musala kosalela kolandela kosala ete misala na biso oyo etali balakisi ba professeur na kati ya faculté ya sciences économiques à université ya Kinshasa nakoka kosala ete manso eleka na ndengo elongobani. Donc ezali responsabilité munene mais toza kosenga na nkolo asunga biso pe na baninga nyonso to elongo to ka kosala musala na malamu po yebi mikakatano ezali ebele na bitelo na biso surtout etelo ya likolo ndenge bana spazali kotanga ndi koloba awa lelo oyo tango basalaka bakelaka université ya Kinshasa faculté na biso na 1954 bana classe bazalaki lokwa baza lelo te bazalaka etelo wana basalaki yango nyonso mobimba ya campus pona 5000 étudiants lelo tokomi plus de 30 000 ndi koloba ke bitelo komi muke par rapport à nombre d'étudiants. Il faut que ça l'organisation à malamu pour maté ya nyonso za ko pesa mana bakambi ba professeur et ko ka salama na ndenge elongobani. Le souci il faut ko yeba que fonctionnement pour s'assurer ko yeba que toilette eza propre hein ezali eza fonctionnel ma eza ko koma minda pesa ko pela na ndenge ko yeba que ndenge ni to ko sala po mingi bazali ko critiquer biso ko lobake na université na biso moni batango ya kotangisa po mwana leka na kelasi moral mata na classe ya likolo eza kosenga tango ebele po tozalaka pe na basituation mosusu ya revendication na biso baprofesseur oyo lokwa yo yebi yango ke na mboka na biso faut toyeba pe kondima yango c'est que molakisi oyo ya likolo na ndenge mwa mukaza l'État azali kopesa ye eza na semingi mpona kopermettre ye akamba pe asala mosala na ye na ndenge ekoki. Donc manso wana na responsabilité apesi nga lelo oyo ya doyen ya faculté na kosala ndenge nyonso kotala bisika na bisika oyo mwa moke ekoki komonana po permettre biso ke babibliothèque ya bana na classe ya bana ya faculté babibliothèque ezala fonctionnelle non seulement babibliothèque oyo toza komona balivre oyo ezali physique mais babibliothèque virtuelle tozo ba mécanisme ko sala pour que ba misala musu tozala na ngwa ba délibération na biso ezwa tamingité ce bana basisi examen na bango ba ko kozwa ba réponse na bango ya ba situation na bango o ba matio ba tikali o ba redoubler. Donc nyonso twana eza ko senga tout mettre en place modernisation. Donc bitumba nanga kozala ya modernisation bitumba nanga kozala ya ko créer que esika toza kosala misala eza na bopeto eza na confort pona ko permettre ta le roi maladie oyo ya COVID-19 e libiso moye bana babi mezala kité surtout za la rake
université na biso eza numérisé eza digitalisé eza connecté ndenge ezala malamu mingi mpo bana ata baza na ndako bazali kolanda mateya ndenge omoni basali mpona bana oyo ya classe ya bitelo ya se nde balandaki baza kolanda baleson mosusu na bandako devant batelevizio. Donc défi ezali munene toza kosenga na gouvernement oyo azali mokolo université wana toza université publique. Université ya Kinshasa eza privé te eza publique eza etelo ya l'état. L'état apesa makoki lokola mokonzi na biso papa Félix Antoine Tshisekedi asali déjà mpona kobongisa bahomme bisika oyo bana ya kelasi baza kouta na baprovince baza kouta bamboka meme bapaya mingi bazali basénégalais baivoirien batogolais baza na université wana bazali kokuta esika ya kofanda ya malonga lelo bakokuta esika kofanda ya malonga mpona kolanda mpona kozala ke esika ya hébergement toloba ya malonga mpona kopermettre bango balanda mateya na bango pembeni ezala te kalongwe mbinza alongwe soki kitoki mosi mpona koleka kuna toza kosenga mpe ke makasi wana papa mokonzi asali alendisa mpe mpo na biteyelo esika tozali kotangisa basale ezalaka so bani kotangisa tolinga mingi kobanda na tongo parce que ekomi déjà ba 11h midi yo professeur même kazak ekomi kotoka olongoli chemise bana donc ezalaka mpena mwa pasi mingi batalela biso mpe na ngambo wana na bandi ndenge basi babandi boye papa mokonzi akosuka wana te akokende na mosala wana ye moko ayi korendre biso visite mais biso tozalaki honore mpo auditoire oyo akotaki apesaki sango na baétudiant ezali auditoire na biso ya faculté ya économie. Donc musala munene telemi biso mpe totelemeli yango tokozonga nsima te tokosala nyonso mpo ke baninga na ngai bapere na nga bacollègue na nga baprofesseur bapesi nga confiance comme doyen na bango na kamba bango batala ensemble musala tokoki kosala tosangisa makasi tosangisa bomoko de façon que faculté na biso ekende liboso mpo eloko toza koluka ata faculté moko mibale misato soki na baunité ya recherche emati ekomi ya motuya ekomi ya solo ya makasi na oyebisa bino bakotangaka te université mibale misato na kati ya afrique so batangi université de Kinshasa te so nyonso wana eza kosenga tobanda mosala na se tozalaka bato ya liboso université ya liboso to ya yambo ya yambo to ya mibale na bane 1960 mais lelo oyo tozomona na lisusu te nde tolingi tomata to reprendre place na biso parce que mayele bana Congo baza na mayele science baza na science elo tozolinga ba condition elo tozolinga encadrement ya malamu pour que lobby mboka na biso kende liboso parce que soki iniki ne mati tolobaka université en général mati en tout cas école na biso pe komata parce que bato ya bwanya bato bayebi musala ya mayele bakobima kuna baonde bakosala ke Congo ekende liboso. Voilà passion naza na yango voilà bolingo naza nango mpona koyamba kilo ya musalo ba pesinga pona tombola ngo ekene liboso mama tozoluka eloko moko lokumu ya Congo lokola papa tabule ya yemaka. Merci beaucoup papa. Pona forum okasala moni pona forum oyo ezali likanisa esili lelo ezali likanisa ya mutu ya papa mokonzi moko atelemeli yango papa mokonzi atelemeli kambo parce que tango za koloba performance engi koloba musala ya malamu eza kobota mbuma hein pona kotala likambo etali gouvernance ya Congo ya nation congolaise nde musala munene tosali performance totale yango na ndenge mine ya liboso totale yango na ndenge koloba est-ce que l'état ndenge za ko fonctionner ndenge zali ko tambola ezali ko tambola na ndenge nini tokoki kosala po nzela l'état na biso ezali ko tambola eterma na ndenge ya malonga ya mibale totali likambo etali mosolo kita ya mboka na biso ndenge nini tokoki kosala po ke etambola na ndenge ya malamu ya misatu totali likambo koloba ke baike oyo bazali kosala oto tobenga ba coulage des ressources o bazali ko bimisa mosolo ya mboka okena ba bisika mususu nyonso andeni tokoki kosala po amnistie pesama o bazana misolo bazongisa po baya ko investir na Congo ou bien l'état o bakimaki mpaku ya l'état zwa parti na ezali ko concerner po mboka ekene liboso pe to sukisa makambo oyo esila libela ya mine to solaki pe lisusu likambo oyo etali na bimakambo ya nkita na bimakambo oyo etali ekolo na nani donc ya mine totalaki bizaleli na biso po développement esengaka bizaleli pona okeye na nzela ya progrès na bonzela ya bosomi ezali kosenga biso bizaleli na biso tobongola bizaleli ndo moni makambo mine oyo totelemelaki yango toza na elikia lokola papa premier ministre azwi
makambo oyo biso to travailler ba proposition to pesi ba recommandation azoke nango pa papa mokonzi comme papa mokonzi ye moko atelema pe makambo oyo apesa ba instruction apesa oyo esengeli mitindo pour que tokoka ko bongola oyo ya mabe tout ça la oyo malamu pour que gouvernance ya nation congolaise ekende liboso. Voilà ma solo oyo ezaki biso mikolo mine et puis vraiment na ndenge ya kolobake bomoko biso ba scientifique na ba ndeko ya ba société civile na ba o ba uti na mboka na ba province na biso bango nyonso to batondaki awa to sangisi maele sika moko na ba structure ya gouvernement lokola oyo ya changement de mentalité lokola oyo ya lutte et prévention ya corruption nyonso to sangana ke sika moko to sali musala oyo na banzi musale uti ko bima awa e ko bakisa eloko munene na oyo mokonzi ya mboka zayi koluka pona kocha bonne gouvernance na kati ya mboka na biso na ye toza ko rendre pendant na papa Félix Antoine Tshisekedi hommage mingi pona likanisi ya kosangisa bato ya mayele bato ya bwanya esika moko po totala po kozela te utaka na gouvernement biso pe aloka na ba société civile to sangani to matisa makaniso tozali na yango po papa mokonzi salisa ye akoka ko bakisa na oyo na makanisi na ye po mboka ekende liboso nde makambo ezaki biso a mikolo mine ya misala ni moi j'invite même Mvomuloku forum sur performance ou gouvernance wadi tunga dietu sur invitation wa ba organisateur badi akajwa Georges Kapiamba ni présidence wa république ba tu invité peut-être pour réfléchir mushindu uriditunga dietu di fonctionner peut-être bons ba congolais tout dit mettre d'accord que ditunga dietu kadi dienda mushinga bienza mushinga mwimpato tu va déterminer bani gouvernance wa ditunga ujimubi menemena. C'est pour cela que mfulanga yonsu ivombula matadi mwaku mobiliser beaucoup augmenter budget national mfulanga yonsu aibantu babunyi bavamu baiba budget wetu ja mukesi budget national tu mukesi mushindo aku financer projet ya développement bwani ko améliorer conditions ya vie ya bantu bonsu kakuvuko guto donc pendant wa forum yeununku toi réfléchir beaucoup déterminer voies et moyens beaucoup améliorer gouvernance waditunga toi njima recommandation toi nchi recommandation ay toi peshi premier ministre bwani yeya akavesha mfumo waditunga bwa yikala ba choisir recommandation idi baso bwani to mettre en œuvre tête bons ba congolais gouvernement assemblée nationale Sénat société civile congolais ordinaire banque centrale tout le monde bwani tout travailler chacun dans son domaine beaucoup améliorer performance wadi tongedietu tuko twasikilo boni zami ukalenga akutumbishi twasikilo wabunyi mama tuyaki ku kusombete na makanisi kumanyula pona kutambwisa mboka na ndenge oyo ekoki komema biso liboso bongo na makanisi ya bato tepesamaki emonisani ke mbula tuku motoba nyonso konda tozuli panda tuzende kozonga sima tuzende kozonga sima pona nini baike bapesaki bongo makanisi na bango mais likanisi lisango to pe likanisi o etelemi elingi koloba ete tozwa nano mokano te biso bana mboka ya kolinga mboka na biso pona totonga yango ya solo bokonzi oyo tozali kozwa moto na moto azokenda nde koluka bongo bomengo na ye bomengo ya bana na ye bomengo ya kabila na ye yango wana tolobi ete totelemisa ekolo ekozala bongo ekola ya biso banso bongo ekolo wana yango ndako ekotelema ezwa bakonzi to mpe badirigant baoyo bazali na posa ya kokonza solosolo mboka komema mpenza mboka na oyo biso nyonso tozali kolinga mbongo wana parce que lelo eloko ya makasi eloko ya mpasi ezali ke bokonzi oyo toza nango ezali bokonzi ya kotambwisa mboka liboso te eza bokonzi oyo ezali ya mwa buzoba ya kozongisa biso nsima donc wana ezalaki likambo ya liboso kotonga mboka oyo kozala bongo
esika baimboka nyonso bakozwa bongo kimia mboko ezali kotongama pe pwana yango ifo mboka soki tozwi bakonzi wana nde bango sikoyo bakokenda kozwa misolo ya leta pwana baya batonga mboka na biso nyonso bango nde bakosala solo ke olia kozwa mboka mbongo pe kokota na kanyaka ekosila yango wana eloko ya makasi ezali bongo bolingo ya mboka bolingo ya kosalela mboka tolobi yango na makanisi kasi ndenge otunanga motuna kokanisa ezali eloko mosusu me eloko eza nde kosalela yango na manso ekosalema ekokende epai ya baileta liboso na yango mokonzi ya mboka oyo azwaki likanisi ya kovandisa biso mikolo mine yao lokola ye na basusu soki bazali na posa ke mboka ebongwana esengeli tosalela oyo tomanyolaki lelo tala oyo nakoki kopesa na balusi. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm, 16 mm, 16 mm, 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,